Bozo la nation la présidence de la République, bozo la Belgique, bozo la Toronto na Montréal, bozo la Dublin, na Neuchâtel, bozo na Paris, na Orléans, bozo la nation na Zurich, bozo na Bruxelles, topé sibinombote, bozo na Afrique du Sud, bozo na Durba, boche TV moko bato bele bato Angola na pesi binombote, Mbujimai, Kananga, Kikwit, Ilebo, bozo la nabiso, bozo na Congo central na Madimba, na Tombeli bino bolande bolamu, Congo Brazzaville, Pointe-Noire, Mbote na bino bande kwa Nairobi, Cameroun, bozo na biso na Chine, bozo na Dubai bolalite, bozo na Sao Paulo na Brésil, bozo na Kenya, topesi binombote, bato bakolanda biso na Zimbabwe, bozo na Zambie, bozo na Lualaba, et pas Fifi Masuka, Mbote na bino, je vous espère en parfaite santé. Alors on va démarrer. L'invité est connu. L'invité est connu. Il s'agit bien de Ferregola, l'artiste musicien. Bozala Kimia, Toyeto Solola, Oeza Sango. On va essayer de faire le travail. On va essayer de faire le travail. Bino batozo na nabiso nandaku, bo pesa biso kaka litoi, boyo ka déroulement ya émission. Commentaire to sala on asuka. To sala l'émission a 3 parties. En fait, première partie, ils ont déjà net Tobandaki direct, Kouta, Ndaku Ndenge artiste aye. Deuxième partie, Yango Tobandi. Donc, on peut pause à un certain moment pour tous dans la troisième partie. Donc, l'émission, on en a mi-temps. Premier mi-temps, la deuxième mi-temps. Mais le Salama 3. Nous sommes en direct. Alors, on va prendre artiste musicien Ferregola. Mais avant de le recevoir, avant de commencer de changer avec lui, qui est Ferregola? Il y a des gens qui se posent des questions. Ferregola Zanani. Peut-être que nous ne sommes pas bêtes à l'issola faire, mais nous maîtriser. Il n'est pas à mesure et à comprendre valeur et artiste au Yazanaï. Alors qui est Ferregola? Ferregola est un chanteur-compositeur, interprète congolais, né en 1976 à Kinshasa, dont les qualités artistiques exceptionnelles l'ont imposé très jeune comme musicien reconnu par ses aînés. Après des passages successifs au sein du groupe légendaire Wenge Musica Vita Imana, des Marquis Maison Mère, 100 kilos ou encore Quartier Latin de Kofi Olomide, où il a chanté l'Incerticide. Ferregola se lance dans sa carrière solo en 2006 de Abani Mamnaye. Ses 2 premiers albums, Sens Interdit et Bimina 2007, et puis Qui est derrière toi en 2009. Ezako Tekamalelo a plus de 100 000 exemplaires au Tekami. Depuis 2013, Ferregola enchaîne les victoires et les nominations. Meilleur artiste francophone à la 21e édition des MTV Africa Music Awards. Il a été élu meilleur artiste centrafricain au Cora Award, Africa Music, Magazine Award et Kunde Award. En 2022, Ferregola signe un contrat d'artiste avec les majors Sony Africa. La maison des disques produira Dynasty en 2022 et Dynasty 2 en 2023. Ferregola, l'artiste musicien. Combien d'albums? Asali Sens Interdit, Asali Qui est derrière toi, Asali Boîte Noire, Asali Kiki JD et puis Asali Dynasty. Remix. Ba single eza ebele asali ba single loko la remix Vita Imana, asali Lubuku Lumpumu, asali Madia Tabambi, Avant-goût, Semben, Dérangement, Boss, Première classe, Pourquoi tu m'as fait ça, Tucheze, Ok, Regarde-moi, Par hasard, Homme acoustique, Bizorbi, Amour illusoire, Mwamboui, Mobondo, Vwandissa, Ngebu, 30 collaborations. L'artiste musicien Ferregola va se produire le 4 avril à Accor Arena. Mesdames et messieurs, on en parle tout à l'heure. Nous sommes en direct sur Bossolo, la politique officielle sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes sur Israël Mutombo, Bossolo Télévision. Et puis, Bozakolanda Biso, Bozali Ebele. Partagez en gros pour faire le max. Il y a opportunité pour permettre à tout le Congolais de suivre l'artiste musicien en direct. Alors, Ferregola, Tozali en direct, bonjour et bienvenue.
Bonjour Papa Sango, na sepeli mnango épinglé moi quelque chose. On a oublié le général Kabila. Grâce à lui, il y a une salle en sorte vraiment que ou a signé un contrat officiel avant dans l'hôtel de ville. Il y a une salle vraiment qu'à faire propulser encore. Donc on a eu ça a été donc on a payé un beau esquisse. Très bien. Ouais. Alors bonne année na yo parce que bali boso kutana ba congolais bazolanda yo, ba mélomane, il y a bonne musique, ba gaulois, ba gauloises, ba gladiator bazolanda yo, maloba na yo pour na mbula ya 2026 pour toujours qui moya kutana. Oui. Déjà ngana banana na ba gaulois, na banana na ba gaulois na ngai o baza partout sika bazali na lela bango ya kosakana te grâce na bango nde fere a existaka. Donc nga naza kaka motindami na bango, nga naza kaka simple artiste do nazalaka kaka dirige na bagaulois esika bazali partout, esika bazali na monde partout, esika bazolanda biso bagaulois yango wana. Très bien. Ya bino yango wana. Alors fere gola na yambaka ba musicien na yambaka ba politicien. C'est vrai qu'il m'est arrivé na tozotanga pe nazobatela jour na yambaki Augustin Kabuya, secrétaire général à IDPS, batu bazalaki ya ebele ba kolanda ye. Mais na histoire ya TV oyo sali lelo il faut na avouer oya yebi aibisanga peut-être na mutu nako se tromper. Mais pour une émission kaka to annoncer kolongwano na ndako po yawa dega na balabala batu baza ebele ezali banda na ba télévision koloba kutu. Qu'est-ce qui se passe? Engouement ya goya na bato ebele. Et cette fois-ci na moni na ba soda, c'est-à-dire ba policier, ba ye ko accompagner. Na moni presque engouement ya bato ba yaka kozwa yo tant ozo ke stade de Martyr na francophonie. Ba policier pe bazalaki, ba policier ba encadrer ozo banga nani? Ozo banga Donald Trump akanga yo. Maintenant banga Donald Trump pour ma message à Donald Trump que là ceux qui battent nos bakati c'est la frontière ouais okanga yo kina. Maintenant banga mbodi. Ozo sona ya mukolo. Olobi ozo sona ya mukolo. Donc ngala za ya za kulutu. Ozo sona ya mukolo. Tant ba benga ya mukolo eza pambate. Donc naza vraiment ya mukolo ya vrai, ya véri. Ya véri vraiment donc et puis depuis 6 heures ba événement ko sala depuis 6 heures ba golo ba na yemba déjà. Depuis 6 heures ba golo ba zo yemba. Et il y a nazalaka affaire ya uzala ba golo na ba gladiator parce que depuis histoire ya musique et banda kotala émission ya événement boye batu musu bazo kasa ko tamso na ko annoncer que na obeta na lola OK ça la émission ya toyokanaki na lobaki na koya soki ba information oyo ezali valable ya koluba na télévision na lobaki na koleka kaka na 2026 et loko na leki na 2026 tika na remercio na organisation na moni na moni ka wana dans la France 24 mais na utikuna na bosolo. Donc félicitations d'abord et équipe est-ce que équipe na moni bango depuis na veni nanga na moni camion ya reportage depuis aveni tango yoki événement wana donc bayaki depuis aveni ko tambola nanga po bagola balinga na tambola malembe et puis koya na ngai na ko croiser cortège ya basoda mon colonel Toussa Obika mon colonel Aurel na moni pe que non basoda ba moni que non artiste ya mboka il faut toi accompagner événement bango ba escorter ngai pour la sécurité ezala donc yango na fokoza kana ba ozobanga non ngala za ya ba protéger yo te ya ba bekomela yo te yo ya la bango ngala za grand frère c'est-à-dire donaza ya banani nazali ya génération tout c'est moi l'aîné. Ah bon? Nazali ya génération tout c'est moi na obeta tolo te mais nazali ya génération na bango obota mali boso na bango non tant musube misusu bakoza la tant musu mikolo mais nazolo ba artistiquement nazali ya parce que tant ngana bandaki tant musu baleki musu baza nanu bazobeta nanu bale bazolata nanu bakupe wana biso sito bandaki déjà donc tant nanu bi ya na michara na place ya pour na respect. Donc voilà. Doyonde ya mukolo. Ya mukolo eza pamba te ba makelele ya balabala ezobangisa yo te. Non ngala za ya na ya mukolo. Naza ya mukolo. Tango nazo imana ba vita imana mututa zana. Ça baleki ba otumolo. Non, baleki baza osamiser eza mapete. Biso toza déjà na expérience wana baleki tant baza ko samiser baza saka na bango ça va. Mais ya za na place na ye. Très bien. Ouais. Allez, tous en direct, maintenant on a biso.
nazolobela makambo na yo oyo moko olobaki ombodi ntango olobaki tolobaka makambo na biso makambo banani ozobaka non makambo na biso parce que omoni ovandi deva kwado okwado afulaka mopepe pamba te ovandi deva kwado donc kwado apona ye kofula mopepe yango nabaki toloba makambo na biso mpona boyi na gaspie mwa ndambo ya mopepe wana nalingi yango te. Très bien. Oboyi makambo bakwado oboyi mpe kosekisa lazare matema mabe oyo yesu andenge nini abo kosekisa lazare Jésus de nuance yesu ni vrai nde moto asekisa lazare mais oyo Jésus de nuance cette fois-ci lazare fo alala mpona libela lazare alamuka te alamuka te. Allez, nous sommes en direct. On va continuer d'abord. On va continuer. Bato ba on a biso baza epele TV moko bato ebele TV za radio te. Dynastie obimisi parmi babiloko ndio bando bimisa obimisa d'abord dynastie après dynastie obimisa amour illusoire et puis après obimisa générique moko mona ovwandisa. Nangina yeba d'abord amour illusoire olinga koloba nini. Quel était le message? Amour illusoire votre compréhension à moi bato bato on comprendre que sens ya oyo linga koyeba non ezali solo ya nani non ezali ba parolier ba komaki ba pesi yo non ezali so na lobi non omoni okoki kozala na ide opesi epai ya parolier afungoli ide apesi forme nango so na lobi ke no faire à travers na ba parolier te wana kosi na travaillera na ba parolier naza pe na inspiration oyo ezoya ya ngai moko na travaillera pe na ba parolier donc amour illusoire en fait c'est ça, la raison pour laquelle on to expliquer en pe na mot anglais eza le droit neti moi si mo azali kolela bolingo moko eza nango illusoire donc yango wana eza mo signification ya bongo donc amour illusoire et puis naza na mususu kutu nazo sala éphémère donc nazo sala éphémère kala mingi te kopima donc ezali pona kolakisa biloko mosusu bato baza kokanisa ntango mosusu kokanisa nga na fere toyokanaka te eza illusoire mpa na yo mpo nga nayebi ke toyokanaka na biso par exemple donc yala makambo ebele tosalaka bato mosusu basala makambo mosusu eza illusoire ndenge ye mo azomonela azokanisa eza bongo me ntango mosusu eza bongo te. Très bien, voilà. Alors fere est-ce que eza facile kozala yo moko artiste oza auteur et compositeur eza mpe facile eza métier nyonso nazokende déjà na combien nazokende déjà na temps ebele oyo naza na métier oyo alors au fur et à mesure ya kovanda eloko nyonso eza facile te mais tosala en sorte ke no ezala ekoma moins facile parce que eza métier oyo nga nalingaka eza lokwa neti nde nayebisa bamisien na nga guitariste okoteka guitare te so oteki guitare seke ozorespecte métier na yo te donc voilà. nzembo lokola bavita imana amour illusoire nyonso tokotanga wana bamosu ezalaki ya balinga na 24 balinga na 24 angayo otika ngai na pulala leta e naza mpe mobali bakataki ngangenga banzembo lokola wana mpo oyeba succès ya nzembo oyeba yango na baterrasse oyeba yango na bayoutube na bavue parce que biloko ebele namona baartiste soki asali eloko na ye asombi bavu bafuli eloko mpona ye mpona azomonaka nzembo wana eyokani yo oevaluaka succès ya nzembo na nini na youtube na balabala bato bazoyemba na bamariage na bafete na baboite mpona baboite artiste ye moko akokende mpe apesi eloko asololi kaka na dj yango na moi nga nalobaka lelo musique ekomi moins facile parce que tokomi na baréseaux sociaux ekomi par exemple ntango bavita imana eza kosala succès tozali na baréseaux sociaux te bavita imana ntango ezosala succès tozali na baréseaux sociaux te lelo kosomba bavue kosomba boye en fait artiste okoyeba te parce que peut-être nakozala parmi baartiste oyo baza na bavrai baabonné oyo eza ya kosomba te vrai ya kosomba te ya vrai mpenza eza nakozala ta mosusu nakozala nayebi te so tokozala 2 ou 3 oyo asombaka bavie te oyo avandaka te boye abandi kobina kaka pamba boye parce que na batiktok ekomi bongo ti donc eza na bato mosusu bayembaka te babinaka kaka bato mosusu bayembaka te azobina kaka baza bato azebola to je comprends bon nayebi te bato mosusu bazobina kaka mpona bato babenga wana matalana en fait biso tosala vraiment mosala mpona vrai oyebi ke so ozosala mosala oyebi vraiment ke no bafane oyo nazomona oyo parce que biso toza na bagaulois ya vrai
preuve ani ozomona ndenge babillet ezotekama ndenge bagolo bazosomba babillet eza illusoire te eza illusoire te eza pena vrai ozomona pena bafane bazosepela ke na utosomba billet nanga ozomona vrai oyo eza vrai Frère Egola oyo okanaki kokoma lobi est-ce que so komi yango oyo bandaki kokana ntango ozalaka na maison mère ntango obandaka musique na yo ntango olobi ke un jour so nakomi na artiste na kosala ko est-ce que rêve na yo so okokisi yango rêve na ngai so nalobi nakokisi yango moto alekaka na nyonso te mais nasuetaka un jour nazala na bapropre fan oyo ya ngai moko oyo so balobi badécide parce que de toi moi toloba bien na minute oyo na Congo fanatique musicien moko te aleki Frère Egola na bafan oui ezali koinvente te mais oui tolekaka bango na ebele bakolo tozalaka ebele toza ebele oui donc mpo na yo rêve no eza accompli à moitié quand même à moitié parce que l'homme propose et dispose parce que toza na biso na course te mais tozoya malembe mais kozala déjà na bagoloa eza avantage ebele mpo na nga amour illusoire eza banzembo eza facile ya koyemba te eza banzembo eza facile ya koyemba te tant toyoki yango na matoi tant tu te poses des questions moto ayembi to bayembeli ye ça c'était pas effectivement biso olobi mekano ngai wala ozotumbola te na otumbola te nazosolola na bi amour illusoire bayembela yo to yo moko yemba question nazotunaka yango tokena na bandoto nanga esi na desida mobali na ngai tena ye chocolat café taille de cœur n'a prénommé ma douceur sucrée, mon émir éternel. Nzambe salabira pona konaye. C'est un amour étrange, un amour qui ne vit que de mes songes. Un amour qui me brûle, qui me ronge. Un amour illusoire qui m'apporte aux anges. C'est un amour étrange. Un amour qui ne vit que de mes songes. Un amour qui me brûle, qui me ronge. Un amour illusoire qui m'apporte aux anges. Frère Egola. Bon, bah, Nayoka Baluba, spiritual physique. Naboy ba critique, d'autant la sans polémique. Un jour écoya, Tokotana Kongana, yeah. Ensemble, c'était l'amour étrange. Ouais. Désolé, mon to miemba. Nga bona miemba. Jomota imbelaka yo avant. Rien. Très bien, nous sommes en direct, bah, téléspectateurs Bazolanda. Je pense que Bangonde Batbaoui, ça dit qu'est-ce qui se passe autour de ça. Frère Egola, na banzembo nyonso yo yembi na carrière na yo. Est-ce que vous avez la banzembo yo? Et salama, yo mo tango vandi yo ezalaka difficile pour kosala ngo. Tango nzembo ngo esalami, yo mo kolobi oui na gagner eloko na lingaki na sima nzembo. Zala banzembo apasi yo tango zo koma, tango bazo komela yo tango zo pesa forme, olobaki me eloko na osala ngo ndenge nini. Ozaki na difficulté la bando reproduire ngo ndenge nini. Pasi nango, banzembo. Na yebi ke nyonso eza bana na yo, mais ba o e marka yo na préparation na ngo. Tango osala. Et loko le bosu marka na préparation ezali d'abord au moins kozala déjà na wenge musique ezalaki tendance ya barumba te wenge musique je pense que ezalaki na style yango moko boye alors tant biso tobandi na maison mère souhait na nga ezalaki kaka nasala nzembo moko ya rumba alors kosala nzembo ya vita imana na bando lobasa pasu sakasi et modèle oyo ebandaki nanu programmation nango ya liboso nazalaki nango satisfait te alors toye kobandela programmation et na pesi mbote le vieux Maïka Mounan
grand prêtre tant ayi kozwa nzembo wana a étudié voie ya faire a étudié ndenge nini akoki komema ngai ndenge nakobembela yango et ntango nayokaki kaka déjà programmation wana ntango asali yango na baguitare ndenge ebetaki inspiration ilaki nga mbala moko parce que eza na kati ya vita imana bakote mosusu ezalaka voix témoin c'est-à-dire ezalaki voix témoin ezalaki bavoix oyo totiaka oyo ya koyemba na propre donc ezalaki voix témoin tellement ezalaki bien et puis batika yango wana imarka vita imana na composition na tuka imarka ngai et puis na nzembo ya mibale ezali oyo apasi lisu ezalaki maboko pamba ezalaki mpenza bayimba yango taba koyambela mopaya soki batia yango singa te oyebaki pamba sikoyo fale na balusa yango ekóma na octave ya likolo taba koyambela mopaya soki batia yango donc nalongoli na octave ezalaki ya c mpona kenda yango octave ya likolo mpona adopte yango ezalaki un peu difficile wana ya parmi banzembo na carrière na yo eza ebele à part les deux misu eza trop amour illusoire nuance nango navandaki mpenza na bandioka Céline Dion nayoki ye mpona meka kolanda mwa banuance na ye navandaki et puis mosusu naza nango éphémère banzembo eza ebele ezalaka très difficile une fois soki déjà oréussir yango ekomi bafan nde soko baapprécier parce que nzembo mosusu okobetela yango tolo mpona yo artiste omoni ke yango nde osala succès mais bafan baponi mosusu yango yarrivaka biso keno banzembo mosusu se concentré nango mais album ntango ebima toza lokwa neti toto un soleil qui se lève tôt yakapre oseche balapenanga nga soko mpona nga nanomona toto eza nango ntango mosusu nzembo moko ezaka bien mais so oyoki album lelo ezali parmi batitre oyo neti bawetnc ya Daniela Kambo napesi ye mbote banzembo lokola bawetnc eza banzembo moko boye ntango ebimi ezosurprendre nanga moko artiste keno nzembo wana bato balingi yango tellement Eric Osebande comment on 50 chance donc banzembo mosusu nga na lobule neti nzembo toyimba na kulutu na nga na pesi mbote Malange nzembo wana na ndolela yango danger mais album ntango ebimi ekepe na baréalité mosusu voilà Feregola vala kota lisolo ya rumba vanto beta lisolo ya rumba po yondo zali roi ya rumba lelo rumba ezali na valeur makasi parce que UNESCO a reconnaître yango ça c'est quelque chose de très bien pour na mboka na biso pour la culture na biso mais photo beta lisolo nango namonaki ba vidéo ba photo récemment na francophonie parce que olelaki mingi osengaki mbongo na yo bazongisa mbongo na yo okomaki syndicaliste so bofuti mbongo na nga te mais oui tikala lo bango so bofuti mbongo na nga te kosimba te okomaki syndicaliste eloko etikala kaka bamona yo lala liboso ya direction ya francophonie finalement bafuti yo mbongo alors napesa précision bien il faut koyeba salaire nyonso mosala nyonso ezomérité salaire nango et toza na deux choses les gens ils comprennent pas tant on a sali prestation na ngai na martyr j'ai été payé bafutaki ngai na martyr bafutaki nga mbongo na nga alors deuxième prestation oyo nasali na baartiste ntango na bando oyebisa bango keno oui bango mo bayebaki keno te bafuti biso nano te même si ezalaki 1000 francs nalingi kolanda yango ntina suka parce que ezali motoki totokaki jour yango tobimisaki sueur na biso et fallait tozala récompense très bien ata ezalaki 500 francs nalingi kolanda yango parce que ezalaki motoki na biso donc napesi ye mbote monsieur Kwanza donc Isidore Kwanza napesi ye vraiment mbote na honnêteté na ye ndenge tozelaki mais tozalaki pressé te mais ezalaki réclamation bayebake faire afutamaki te et na bamusicien na ye bafutamaki te et na équipe na ye mo bafutamaki te une fois tozalaki payé moto nyonso azalaki satisfait tofuti motu donc bamusicien nyonso bazwi diatila na bango normal eloko oleleza lisu te allez très bien oyebi ke salaire ya moto ezala brosa da ata bobotami mapasa moto na moto asalela oyo aye c'est tout à fait logique bozolanda biso botie teme moko bato ebele Didier Kayembe depuis Paris on est en direct Sadiko Bolombi je te salue grand frère depuis Paris alors toza en direct on va parler de la rumba odemba ndenge bobengaka Feregola obandi koyemba rumba lelo te mais à l'époque bino ntango bobandaki musique oyo boye kokutana ba Pepe Kale et les autres mpona kotanga bakombo nyonso te bozalaki quand même na mwa baeffort bobanda kosala je me souviens likambo ya ngiringiri nga natanga na Saint-Pédis
donc na école sociale na ngiringiri bakoyaka kofungola bavoix kopanza koya mundongo bitaba mubimba kopanza voix banosala ngokuna kosala même na ngala ndo kipete à l'époque on appelait ça kikoso ah ouais ata na kata kikoso ko do ngala ndo panza et puis baye na ke non sozo lega na veni petit moko aza kuna petit Hervé ouais a panzaka na ba terre to ke na nata mso ke iboye ozo ke ni panza voilà pour venir à l'eau alors biloko wana est-ce que lelo efuti bino efuti biso lelo naza na technique ya voix eza nayebi nde nakoloba ngo te naza na technique moko ya voix oyo nyonso nasalaki efutanga lelo micro eyebanga parce que kala ezalaki ntango mosusu ozoyemba boye toza na baartiste mosusu oyo akosala ntango mosusu akoyemba 5 titres te ah bon 5 titres voix eziki mpe ko baoyo aye moko voix yaye moko meziki mais biso soko micro eyeba biso donc micro nga na ye tokoma bami nde naza boto touti obeta na Gabon nabetaki ata ba 17 nabetaki ata 17 chat elongo epena nalongoli yango ozolongola ngo ndeni babongiseli yo deja balambeli yo deja tapola likolo ngai micro no yango ti micro bosolo eza na eloko te micro eza na eloko te nakolongola moko olobi nalongola moko deja feri nalobi boye kasi nabanda tozosolola tozala bato te nga nalingi boye tolobaka mpe eloko nini olingi oyebisa ngai donc oyembi 17 nzembo yo moko sanke balambela yo donc otamboli likolo papa parce que nga nazolinga nde tozoloba nazolongola mpe mbala moko bato bazolanda biso bamona te kaka moto ayeyaki azolobaloba ere mo azosepelisa biso mpe na micro na oka simple eza na eloko te tombola otala te eloko eza te oya okoma boye na boye micro eza na eloko te eza na rien sakana na nzoto molimo kosimba te ok sala tomeka na eloko moko oh nikonkai mokolo liboso oyo olekaki na balabala na biso nani efoleli ya etamboli ya motela binzo nakokaki te mpe nafrotaki maboko na ngai na miso mpo natala vraimen soki na nangwa salaki koleka presese motifa kanga lokola bamama katolike soki basa kosambela maria libosa grote na ye okoriebisanga soki ozaleke marie madelene to mpe kusine ya jésus mpo banokoma na ngai mvula bachanse koma kondoka na ndako na ngai to bitira koseko ezalaka nsina fami na bino DG Louraka Chantale, les vieux tiges Tchangala, Costa Couleur, Papa Roger Touloukaye, Excellence Crispin Mbadou, Gilles Alingete, Papa Naperla, la fille préférée de son père. Mon gars Pessibou, refrain. Refrain. J'ai souffert d'une maladie avec comportement. Tango na mbona kioreta na zwaki guérison. Oloba kila bato kubuya nati. Kakaliwa eko kabola kiso. Soka manfeza la kia olo. Nzelo zutambola soki oyo loki. Baku defa soki moni mandalala. Eza na frude nationalité matanga chéri boyo oresisite lisusu badule bapota nyonso akala etubwami ye pasia ilolo na gastronomie balofa quelque soit la quantité les qualités ya bilei sokozala mikono nyonso
Ça peut changer l'expati risque de tomber valeur. Kasi komona mikolo nyonso na miso na ngai eza monoto na bokapito na ngai si emesana abono ezali nde mystère nga nakanga bina miololo ya santima mpeke na ngai kopimela mayangwa te sayango mono zero sheri ya kakose persude bebe na ngai soki olingi ngai alingi kabelanga motima kabelanga motima shetembanga na tia motema dodo weci na tia motema benise mbumu na tia motema litaka yango esakana na sivulai kalabana bata likolo Odette, je vais me faire d'affaires. Azola Nabiso na Italie. Eza naturel. Eza biloko basangisi te 17 wana. Mais yango na lobi apport ya travail au bosala ki lobi lelo efuti bino. Alors yo ozali ya mokolo ndenge lobi. Par rapport à oyo ndenge tambola kana kala na ndenge makambo ezokende lelo, est-ce qu'avenir ya rumba eza rassuré, est-ce qu'ils a garanti avec arrivée à ba musique urbaine oyo ekoya et avec influence ya technologie ndenge ezokoma lelo facilité ezali oyebi ke lelo même kokoma eza na problème sute il suffit muta bet intelligence artificielle apesi nyonso même travail à fin d'études même muta azoka discours en tant que président de la République lelo munde la facilité makambo avenir ya rumba ezali rassuré bozo banga te ndenge tozokende borumba elungwa lokuta ou bien facilitation à mundele ndenge à s'actualiser lelo mundele à créer technologie avancée et à bouma ba racine à rumba o mundele utakala yo éviter à déjà on appelle ça vraiment timing te na ba biloko wana parce que biso to beta déjà live to tika te machine muta a accompagner biso parce que to tika machine a accompagner pendate parce que on fait ici c'est du live tout ça la live et puis à venir ya rumba na biso et ko ezali assuré parce que faire ego la zo imba rumba yemo rote to zape na ba leki o ba sala ba rumba ya bien na Kinshasa oyo bazolanda lokolo ya biso ba yaya ndenge biso pe to landa ki lokolo ya ba yaya ba papa na biso to kutaki à venir ya rumba ego toujours assuré parce que tous les artistes pelés jeunes oyo bazo sala musala na bango ba imba banze mona bango to ebi banze mona bango ezali bien et baleki na biso et puis ba artiste na biso mususu oyo bazo sala urbain lelo bakomi kozonga bakomi kozwa ba son temps azwi somo ya na egola azwi son moko temps mususu ya kulutu na biso moko azwi son ya artiste moko babani ko répéter baza kozonga na ba racine na bango o ezali déjà signe moko ya bien to pesa avantage parce que moni nde baloba na ima na nzembo moko mutu soko mutu azosala erreur alingi bakoma ebele bakoma kosala erreur wana olobi nazoloba boye na nzembo moko na yemba soki mutu azosala erreur alingi bakoma ebele na erreur wana tu comprends alors ce n'est pas le cas pour na yemba on nzembo na ngai moko donc moto ye moko asala gere mani bato bakoma ebele alingi bakoma ebele na erreur wana erreur kwa nini te erreur eza erreur te eza mutu ngo koma ebele na erreur wana pour comment justifier moi comment justifier en fait faut pas repasser sa temps na biloko wana il faut travailler il faut vraiment travailler c'est très très important le travail technologie zo avancer lobby tozaki na ba téléphone te lelo tosala na téléphone lobby tozalaki na mituko to na ngole lote lelo tokomi même la voiture eza hybride eza biloko ezalaki te donc science ezokende monde eza ko se perfectionner davantage c'est vrai côté biso toko benga ngo lokola destruction mais biloko biso ezosala malelo eza moi très facile na mituka na kolia na nzela ozosanti ke monde eza ko évoluer danger nini yo ozomona soki lelo rumba na biso ndenge yo ozosala rumba mais au bakisi ba ingrédient à technologie à lelo ozomona te ke obakisa quand même moi quelque chose pour que makambo ekende mais soka omoni ke ba question eza ya yo ba réponse eza ya ngai mais bon ndeni to yemba ba 100 kg na ba vita imana jusqu'aujourd'hui tozo yemba et lors ni changement ni les awana na moni changement mon côté tant que le bande temps so ba pekisi ba guitare ba pekisi ba synthé na bi ke biloko monde eza ko évoluer ba guitare peut-être et ko évoluer na ndenge mususu ba synthé ndenge eza ko évoluer to komi lelo tozo mona ya maya S90 90 na zo mona wana eza ba biloko monde la zo sala pour na ko faciliter mais
nga na mongongo oyo nzambe apesi ngai namoni nakoki kobakisa susu eloko moko te donc nakoki kobakisa eloko moko te parce que pourquoi ozolingi okangama na eloko ezopesa baninga mpasi alors que baninga mpe balingi okende mpe na eloko na bango oyo bango mpe peut-être yo oza na difficulté ozobanga kosadapte mpo okoka te oyo ozokangamaka na eloko oyebi ke baninga bana difficulté kosala soki nga naza nango naturel nasala ndenge soki nga naza nango naturel soki ofuna asala nini nga fo nga na remercier nde nzambe na ngai yo olobi wana yango naturel mais bino nyonso biloko bosalelaka yango wana lelo oyo peut-être naturel eza nde toza no na bosolo ozosala live mais ntango bobetaka basala minene na ye je arena na epingle namona yo zela na lakisa foto parce que okowangana na biso nazotala gédéon sala nyonso kosala sola biso soni yeba nombre bana jour akondu pesa baleki nzela okotala nazokanga yo akomonaka yo moko ozobeta na kati ya sale parce que peut-être yo wana ozoloba so obeta na bandalungwa ozobeta na ngiringiri ozobeta na changu ça peut se comprendre mais na basala minene bamitike wana eza lelo c'est ce que vous utilisez vous tous peut-être honnêteté nde ezozanga yo ndima lakisanga na photo lakisanga na photo lakisa yo photo eza photo non te wana eza yo te voilà wana eza yo te wana olati eza nini wana ezali oreillette ezali retour omoni nde soki nalobi alo mpo nayoka alo na ngai na matoi kala tozalaki na baretour ezalaka babafle ya liboso alors oreillette wana ezali soki nalobi alo mpo na miyoka bien donc ezali rien à voir ezali oreillette ezali donc eza juste baretour oyo mondela aperfectionne yango eza makiona te non eza makiona te yango epene ezali retour okotia kaka mpo miyoka bien ndongo oyoka solo nalobi alo so natia i nayoka i nanga bien na matoi nanga retour donc eza rien à voir rien à voir donc eloko bato bamoni wana olataka eza nango kaka retour ezali retour ezali olata na luketu mpo namonaki okolataki na luketu non kasi yango wana nde ezala kotie awawa parce que kala ezalaka bafle ya monene mondele aréduire yango akomisi yango moke donc nde naza boye bato baguitariste baza na baoyo ya bango ya babafle ya minene ngai leader na telemi liboso naza na retour na nga nakose déplacer ndenge nayembaki ntango nazoyemba nazokita naza kopesa mwa baflaire oreillette na nga nde ezopermettre nga retour na nga ezala correct nayoka baguitariste nyonso normal quel est en fait nalobela désavantage eloko nini ya mabe ezali soki basengi yo ou bien artiste oyo asalelaka bazoyemba ezala bato boyamba na bango barumba déjà depuis kala bayemba na bango barumba normal mais basadapte basactualize base contextualize bamonike makambo nde ezokende mikolo technologie eza bo tokei nango mikolo monde ezotambola bo bato bazolanda en tout cas makambo ezokende na ndenge wana lelo bavio mosusu ezoya nde na bitechnologie le monde ezocontinue kose transformer au fur et à mesure danger nini ozomona na artiste oyo abandaki na rumba to artiste oyo abimi abandi osalela mbala moko bichebichebi biloko batiaka to bengo bichebichebi na français bichebichebi biloko batiaka biloko batiaka danger nini ozomona mpona artiste wana kozala na avenir te eza na eloko moko ekomettre en difficulté un jour ozomona ngo boye otala filme moko ya dikobi olobi filme moko boye ya petit moko mosala ne ezalaki ya kotrompe kaka baninga na ye c'est-à-dire alataka babiloko moko bo bayokaki asala donc danger mais balobaka 99 ya moyibi jour moko ya mokolo lupamba na recommande yoke kotala filme wana ocomprendre eloko nini nga nazolinga na beta c'est très très important filme ya dikobi dikobi lugana nguna soko za photo ya dikobi kene kotala ngo comprendre jour bakangaka dikobi jour on est ba comprendre no bon en fait là ina loba biloko mosusu ekokotisa fainéantisme na mosala oyo tozosala yango nga nazalaka nalinga kobose trop parce que nazopesa avantage na babiloko mosusu te ndenge rumba oyo nga na bayebi nabetaka rumba pure yango kaka nasala rumba pure mais eza mabe te artiste aameliore na babiloko mosusu eza mabe te artiste aameliore na biloko mosusu akobakisa na ye biloko na ye ndenge alingi ça dépend nde nalobi kaka keno moto mosusu akolinga erera osala ekoma ya bato nyonso aloko musique eza universelle maintenant je comprends c'est-à-dire erreur yo osali
kolinga te bato nyonso bakoma nango pozwa raison. Pozwa raison. Yo tikala na erreur na yo. Yo tikala na erreur na yo bato mosusu bazala. Osala campagne ya mabe na yo po bato nyonso basala lokola yo. Ba exactement. Eza lokola pasteur mo asente l'église. Alinga baninga ne ba collègue ebele pasteur basente. Basente bakoma ensemble basala union na ils ont fait la force. Babundelaka ko sente. Yango wana. Donc je vois. moi je pense musique na biso nde tosalaka. Artiste il faut évoluer na ba ko surprendre biso na ba titre songolo pakala ko sala boye ou surprendre yeba na monoko ki chinois oyembi boyo ke na ba style boy. Oui, ça c'est vraiment c'est tolérable. Mais ko ke na baning mususu netingai Vous avez une tricherie? en tout cas vraiment Bougan a habité sur déjà tricherie quoi. Tricherie. Moi je pense tout ça est-ce que ça kozanga koyeba te na part na yo ndenge monde des autres tambola lelo ngala kozanga koyeba nazo pesa conseil na ba artiste oyo bazo sala rumba lokola ngai rumba ba respectera ngo eza na style moko bakendaka nango donc nazo pesa conseil na ba artiste oyo bazo sala rumba lokola ngai to landaka lokolo parce que so na bandi oyoka tabulei na yoki lwambo na yoki ba kulutu na nga mususu na yoka nanu teke no basali bo donc peut-être technologie na tana bango pe bakufi lelo na tuni bo likambu ya ko recourir na ba machine na bichebi na français bitiatia bihombola ndeto lobaka ona mononi no bihombola kokota yango est-ce que eza likambu ya c'est un problème de choix. Tout un problème, il y a motoza mo kakatane, motoza est bon sono, motoza mo suki. So il motoa kokitende à défi. Tout ça un problème à choix. Parce qu'il faut nuancer ça. Moi, je connais des artistes au Bayembara bien. Hein, na rotanga ba komboté. Ba artistes au Bayembara bien. Mais bazo ça la paix. Ba machine de fois, peut-être ça dépend, il y a un spectacle, bazo ça là, bazo recourir nango. Est-ce que ça problème, il y a choix, il y a motoa lingi, ou bien ça problème, il y a motoa moko ba moni ke na suki. Mais il faut na kosa rabatu. Na miso batu ba mona genaza danger mais en soi nga mona ba faiblesse nanga. Yo zo na anglais ni. Mosuki to za problème à choix. Non, nga pona ngai ba machine to tikela yango ba DJ. Ba DJ na yo ki de bien. Na lobby ba machine to pesa yango ba DJ parce que au moins DJ ako bana ko mixer. Azo mixer awawa a outi na son oyo, akena son oyo. A outi na son oyo, tout le monde peut être DJ, mais ça dépend à intelligence na yope. Alors DJ a ebineni na ko sala. A ebineni na ko changer nini. Ozo ka DJ mais ozo ka el reconnaître azo sala animation na akoki ko yemba pe. Parce que azana ba machine où ils ont permettre yé à ça tout ce qu'il veut. Dès tout le monde a les longs, dès tout le monde a DJ mususu, tout le monde a DJ na biso ya Congo awawa, baza ebele o basala musala kitoko, na pesi bango ba DJ ya biso mieux sur na Congo basala musala bango bien. Alors bango ne bazé bindengeni basala ba machine. Ako utana oyoyo, asali boye, ayebi ko ako balu savoir na ya manion parce que na mona ngo vraiment ba DJ basala makasi nango. Biso neti ngai boye na yebi yango te parce que ngai na salela na ba ni na ba machine te, je peux pas comprendre vraiment peut-être na ndenge nini ezala non. Déjà moi en fait nga moi ça m'intéresse pas en fait. Très bien, yo zo intéressé donc c'est un problème de choix. On a yo mais on a contesté donc ce qui est arrivé par un jour bah c'est que ça là au fur et à mesure toujours que dans les jours à venir on va faire ça là un jour. On va éviter le lobby, on dit jamais hein. Ouais, on dit jamais à jamais. Total, non, ça dans les jours à venir. Tab sous so za ba bominga fois. So obi, tab sous fois so e kufine na no wana na okay kuna. Ouais. So voit baby. So voit. Ça là na le logo so ki na kolela, izani no. So ki na kolela pinzoli na ngai. Barobine boku pangusa ngai te. Tokango na kopo tobisana bolangilo bibaya kokisa bashimiste basalango pateste baye batenengo tango mosusu eza na vale ya merki alpomenanga tuna na bilunge pasi kitoko kasi baso bakoma bafa lotwi stilo fakonge tuna na banimero ba telefone kasi soki na bengi bango
occupé napanzaki esuki awa nzoka premier épisode suite fela tikeli de Suza Paulo Enka de Bundes. Goula forever. alobaki na nga na nzela ya kozonga ngai butu mobima na alali te se bapanze tudini tope mwabeu wana chef de l'État tudini tope mwabeu Tudini toperi. mwabeu Mwenu bonsu jini muchibuta ino nyungisha. wamba Mwenu bonsu jini muchibuta ino nyungisha. badi bamba muchinu baduba badi bamba muchinu bachidi gudi gutupu ntupu yanda yakala gini yale Ngamba. Naluba pe chiluba. tudini tope mwabeu mukanga chaiwa mama Zambia nulama Na pesi président Fachi Beton, na pesi mbote na mama Denise Nyakero, première dame. Na pesi mbote. bato bele baolanda biso instrument ezo continuer kaka bato balanda biso nous sommes en direct mesdames et messieurs soki nakolela soki nakolela soki nakolela nikokapamba nakolela soki nakolela Fabrice Bebe nakolela Papicho Nkumu nakolela soki nakolela Shiko Mabele mame fils et fili yayo Fils et fille. fils et fili wana bato akala na tv Bato kala papi mandeke Papi Mandeke, na kumeka pesi kutu mbote. te mandeke kumeka kutu te Joe Star mbote na yo Joe Star, na pesi mbote. Seka na profita ka Joe Star. Na profita na pesi la ve mbote. Joe Star na pesi mbote. Na pesi DG Landry Meya mbote. Na pesi DG Manu Makengo mbote. Bob Richard na pesi mbote. on va revenir plus tard avec le papa Oscar Bea Patrick Sahel mbote na yo place ozali boche tv mo bato bele tv za radio te toke soki nakolela soki na ngai barobine bokopangusa ngai te nasalaki liste nanga banzembo mpe ah bon oui ça va oyo toyeba ofai na yeba oyo kozosala nalobi bo te mais faut to oyo toimprovise toza koimprovise banzembo zela nalobi bo te toimprovise awa nde tozali awa nalobaki milingi kobima na tv nde toza kotoza en direct mais ti sikoyo ozomeka bambodi me ozokutana mpe ozokutana yo moko nde olobaki kolingi bapeso piese soki nademare te kodemare te milinga na ndako soki omoni tv nozobimisa milinga eziki te kobebisa mongo na réparateur te bakestion ya sango nde ezopelisa donc boza ebele boza kolanda biso nous sommes en direct on va poser une question l'artiste il faut bato bayemba apeseli biso lisolo ya dikobi tokotala filme ya dikobi nanu totala te toyeba nini de Paul Beya bino bato bosengaki makambo oyo Marlène Kassanza bino bato bosengaki makambo oyo siko toza en direct on va essayer de vérifier si réellement est-ce que fere nalobaki na émission tokovérifie eloko nini eza na nzoto ya fere tala nano avant okontinue te zela ko papa mama Elidi aza on va vérifier zela papa mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs na eyeli ya bamusike oyo ekomi koya influence ya mokili awa makiono ekomi ebele obi moto alibandi ata kati kovo connaisseur soki avandi kimi akoyebaka ezaki kalu kotriche na classe eza bien mais jour bandotuna bakestion na mosala kosala ndenge nini a un moment c'est difficile est-ce que faire aza na eloko na nzoto eyembeli ya boye amélange to amélange te c'est une question on veut se rassurer toza na mama moko ya mwasi azali awa bamama mibali mpe bazali permettre ngai avec beaucoup de respect bato batenir biso rigueur te eza vraiment koloba te ndenge nini akokotisa mpo nayebi nde bolobama sango vraiment efale okotisaka motu na plateau na te tozoverifie so aza na eloko orete te tondimi mais siko toverifie ekozala mwa eloko aza mobala motu bakosimia na ndenge ya mabe te bakoverifie lokola cameraman ou camera woman en tout cas bosala boteni biso rigueur te mais eza permission na yo autorisé comme ça, maman dit quand on vérifie la zéro, ma papa est revenu s'il vous plaît. Ah bon, on va vérifier. Va vérifier si on a la moelle au on va vérifier que la chose attend la moelle on a loupé tout. Ah, c'est bon là. Hein? Il n'y a rien bon pour tout. Ah, et là vous êtes
Il n'y a rien. Non, normal. Aza il hôtel à Mato Hiro. C'est normal. Normal. Quand c'est ça, non, total. Si on a le volume, si on peut vérifier le résultat, total. Si on a le Ok. point. Nalaboki na pongi. Tout le monde en réalité, hein. Nalamoki na pongi nakuti na biso na ngai etondi pinzoli souffrance nyongi nzoto eperti mpe molimo ezali ndoto te masolo te realite ya vi na nga pasi ya bolingo tiseli nakotela baloba amemela yo ndokwakopa ye peli moto aziki yemei elvise shuga na samwe suselei na nzoto po moto asekirizaka nga akena ye otiki nga mokono esanga ata mawa te bolingo nalunaki nakomo bukaliwa elvise shuga mbacholi ngai mama soke nawe webakisa mpona mona ngai ngai bolingo nalandaki ye esukelinga mabe nasala poni ye soki babandelaka mokili nandimi nazonga na fambi elvise shuga atako moito mvula nandimi bapasa souffrance ya lolango salomo eskadela amour ekomi oboma ngai nazokoka lisusu te ngai yo mon amour tala ndenge otiki ngai na bana na yo nandimi na vivre lokola veuve me bana baza bofele te yo papa na bango ozali ye elvis shuga yeba nyonso tosalaka efutamaka kaka na se bana ba inosa bana ba inosa bana ba inosa bakomi bapiti ya separation ya ngai na yo konjutira lelo pasi mingi nazala kindumba toni Papicho Mkumwe. bolingo nalandaki ye naleli mingi namoni pasi dodo owechi alfa mokuwa jires souffrance ya boye ezolanda ngai Luka de Bundes. Tosololi muke tokei. Tosololi muke tokei. Artistes et musiciens, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct. Merci à tous les camarades depuis Canada. JP Scoop, le patron du club Atmosphère à Montréal. Merci à Junior Mundabi, Maître États-Unis, François Kambundi, FD Fondation, président Yannick Munzanga, Pichubila et Cédric Kama de Canada. Héritier Congolo-Wata, Francis Yabetofe, Arlette, Yafouila, chez Djonga, Bazola Nabiso, Machete Memo Batobele, Okula, Ali Damavuba, Joe Star Bangato, Oza Ebele Passia, bon texte, Oza Ebele Tozali en direct. On va continuer. Merci encore une fois pour la confiance. On va prendre la deuxième partie de l'émission. Laissez-moi remercier tous les camarades qui sont en direct. Mathieu Mbouyi, merci à Aristote Baouma, Elish Kiala, Christian Chichikou, merci à Dieudonné Chocha, Malik Kassekelai, merci à Martha Diakese Bazeimo depuis Zurich, merci Nabino Boza Ebele, Boza Rolanda Kisubo, Chete Bemoro Batebele, Patrick Sahel, J.R. Mandesei Royal, Boom Crash, Poati Jonathan Makoba, Didier Boudimbu, David Moussafiri depuis États-Unis, Fifi Masuka, Madame la gouverneure, Oscar Béa, Vincent Chilouzi, Boza Ebele, Boza Nabiso. Voilà, on est en direct, mesdames et messieurs. Collègues, journalistes, c'est bien.
moi j'ai pas de problème. Hein. Ah, ok. J'ai pas de problème. Ah, ça, c'est bien. Alors, on va prendre deuxième partie de l'émission. Pour tous les trois parties de l'émission, deuxième partie, on va avancer. Tout le Belana, nous makambo ezali, il y a un programme na yo. Tout le tamo bambodi muke, pour sengi bambodi yo, moko commandé bodi. T'es na sengi mbodité, hein? Na sengi mbodité. Na sengi mbodité. Oh. Tous les sont bien, tous les bien. Monsieur, tout le bana moi muke puis tous les ah bon. Tout le bana moi muke. Alors, c'est les gars là. Na orchestre na yo. Période moko bandai kolela bayibi ba musicien nani ayiba ba musicien combien bayiba yo kolonga ba musicien wana esala yo pasi batika vide ni non so na lobi kolela c'est trop dur net na leli bayibi ba musicien non ngai musicien na ngande bazali boye déjà na ngana za na voix na ngai moko barumba na ngai na yima ngai moko. Et souci ezalaki tant mususu tozana ba baleki nango tobani na bango misusu ba chanteur lelo tozalaki na bango na orchestre oyo fallait vraiment pas bénéficier koleka lisusu bazalaki te bakenaki na ba orchestre songolo pakala et lelo mais je garde de très bonnes relations avec mes artistes, c'est la majorité et concert au beta mission na misusu bazana ba poto partout ce que bazali nazo lancer ba invitation ezali concert na bango donc porte pour na ba so longue pas na so ba porte ta couleur na bianda on a la couleur ni ezala rouge ou vert ou ezala jaune donc ça dit et ce que bazali ba ebi couleur ya porte na biso donc ndako na bango eza ouverte baya ndenge balingo okenda na stade de Martyr kosala nini récemment ozalaki na stade de Martyr okenda kosala nini osala visite na stade de Martyr okendaki mpo beta stade otie double date est-ce que ozo maintenir toujours ce projet là ou bien ezalaki nango kaka tapalai mwa makio na kosaleka non biso tosala biloko wana te so tolobi eloko il faut ezala bongo napesi Dadou Etambe napesi mbote napesi Anderson Likutu et puis napesi ministre na biso ya sport Didier Mutimbu excellence napesi mbote tokendaki kosala demande officielle tokoti demande na biso sauf que stade nde balobaki jusqu'aujourd'hui eza ouverte et nan bafungoli pété donc osali vraiment bien ndenge otuninga question oyo po nayebi bato mosusu ekoma na date wana olobaki okobeta date yango donc stade jusqu'aujourd'hui efungwama te eza nanu kaka na batravaux mokolo ekofungwama faire aza déjà na demande double date déjà double date pour biso zanga na konta na bagolo na ngana ba gladiateur donc double date mokolo ba kofungola nino wana ba kanisa biso parce que biso to ko sala déjà demande officielle to zela ba collègue no pe balandi yo ba mboite pas ba pe balingi ba bena pe stade de Martyrs ezali pona biso nyonso nde to ba Congo eza monene mutu na mtazana ba fan na ye et puis stade de Martyrs ezali pona biso nyonso donc artiste nyonso alingi kobeta na stade de Martyrs asala kaka ndenge ezalaka donc ça c'est pas un problème ce qui stade de Martyrs eza pona mutu te stade de France eza pona mutu te eza pona bato nyonso eza pona bato nyonso mozoboya kokende kuna pona nini kosoba na stade de Martyrs kasi landa bato pe na stade de France ngai nde naza boye souci na ngai ezalaka nini j'avoue vraiment de Gims nde bakoma kobeta babetaka kuna eza lokwa neti oyebisi Gims aya kobeta rumba awa soki ngai nakomi na ba ovandi ozokanga na ba radio française ozokanga na banini tout ça boye na boyi en fait loba oboyi nini omoni nde naosala ba éphémère naosala banzembo banusa boye l'homme propose des dispose toza na temps na biso ebele ya kosakana te avec des bonnes collaborations na vandi mpenza boye nazoleka boye mundela albi penza keno te wana ye wana chacun a son programme hein? Donc ngande na lobaka eza na place moko to tokolemba na kobeta mais tozosalela programme yango wana eza très important tant programme egoya okende obeta pas de problème nde tozosilisa tant tozosilisa kobeta na Accor Arena si tozolancer date misusu mbala moko très bien eza automatique tant tozosilisa kaka Accor Arena date mosusu ezobima jour wana kaka na kati ya concert bobimisa date na kati ya concert ya yo arena to ya stade de France nga nayebi te date ekobima kaka na kati wana date eza déjà to bapesi na date ekozala annoncé na kati ya concert donc le prochain concert obokobeta na esika bokende obete koyebaka jour yango na kati obanda olandela makambo ya mbongo na yo na yo arena na bandeko ya
Bana Balei, c'était quoi encore? T'es Balabalei, t'es comment on appelle ça? Ah oui. Ouais, on a de la maman, on a eu, parce que, oui, oui. Ouais. Non, non, aussi, c'est avocat. En fait, contrat Nabiso, ezali contrat, si quoi comme ezali contrat, ezali en anglais, en fait, société, en gros, ezali à Londres. Alors, avocat Nabiso a recommandé Bisso. Tozui avocat ezali à Londres. Avocat ezali à Londres a recommandé Bisso côté Kuna parce que vu que contrat ezalaki basalaki yango ezalaki na anglais, Bisso na salaki na exigence tango ezalaki ba comme ça en français pour na to avocat na comprendre bien. Mais société ezali na en Angleterre. Donc dossier na biso to lembate ezali kwa nete tanto signer contrat na francophonie. Mais ezali kwa en tout cas na lembate. Mais apparemment dans ma problème billet à contrat. Parce que équipe ezo étudier madame Monteti, accord arena problème en fait accord arena nani na you arena pardon. En fait, je parle de l'exécution à contrat. Ouais. Na éviter ceux qui ba honorer te pour nani. Non, you arena et ratara pour nango. Non, you arena en fait, c'est là you arena ezaki bongo na côté mo no pas quoi prestation, il fallait tous la 2 à 3 ans pour bafuta. Je ne comprends rien. Aux ans magamusu il y a streaming mo zo de la moto. Il y a streaming. Non. Non. Bah tout le monde a concert au bêta na échangeur ou quelque chose comme ça, bah tout le monde va ça. Non, le streaming dans les bons, streaming dans les bons. Et en fait, na you arena na epsaki okinga na zalaki lokola net coproducteur. Alors pour na ko annuler concert photo toyokana ti. Nde toyokana kite et ya lokola net toyokana ti. Ngasko so na moni vraiment que no eloko ebima wana. Na chele o maele. Kaso eloko ebima nga funa chele o maele. Na chele o maele plus ba intérêt na nga na moni que non funa zelo ba avocat parce que il faut na gagner quelque chose. Et ça, image, il faut gagner quelque chose. Si vous avez faillite, vous avez perte, vous avez il faut gagner. Vous avez avocat, vous avez donc, bakolo bazela yo na bayu arena te, bazela na stade de France te, wana eza biloko na yo te, wana eza ba Gims na ba collègue musu, c'est ça. Nga na ebite, malobeza yo. Te na lobi un jour, parce que lobi na stade malobana yo. Malobana, basa les ebele. Et belé makasi. Basta des ebele. Oui, pas forcément stade de France. Au beta na Wembley. To au beta na Santiago. Wala bimi pa na yo. Na ebite so yo za réponse tango. Mais ça wala ya yo. Te bangolo il faut baza la fixer. Lelo yo stade de Martyr au confirmé que ba date ezali jour stade de Gofungwama bo beta. Ba collègue no musu bake na sima bake pe ko kanga. Problème ezate. Yo mo lobi stade eza ya mutute, stade eza ya ndena on a vu stade de France eza ya mutute. Eza ya mutute. Ozoba na sobe tu no kufa. Olobi tozo sola. Olobi ogai mam na lobi de. Tena okite. Yema no nze mususto évoluer bas. To vérifier so ya so les a to ibara na ndembo. La toke la biso toke. Papi Sylvain. Motawuti bakilao azunya mateo espore silakaye soki moelati pijama alita jamalao kominyo kotalango na biso eza mokeo mevale nango tuna ta Kristo ndokoyebao ebale mozindo jamais ecolisaka tanda kala yaya eba matiti ekauka esengaka petro te po epela moto ata asili beli machete likomola te bagismado etitida mabe ekolakisaki likambo ezali mokili makambo kotopesa motema esika yokozoka oyo kwakisaka koyamba yuna bapeshi mokili makambo papala papira awa motema na ngai ekomi opelisa moto estoma susi eye enfant ya mopikwa bakoni mpona
na bela mangu alita chama soki bapesaka visa ya mboka bawaye tandimita mbasala na baboswa takri ya moko ayo mokili makambo kotopesa motema esika ekozoka oyo kwakisaka koyamba yo na bablesi mokili makambo soya molangi ya bana petroli ya wana kaka mokolo moko te kochange kokoma diferent lumumba national ya wana kaka mokolo moko te kochange kokoma différent Ça, c'est un livre naturel. Naturel. Soya molangi ya bana petroli ya wana kaka. Hein? Soya molangi ya bana petroli ya wana kaka. Ya mwana kaka. soya bandeke na ntongo ya ngwana kaka mokolo moko te kochange kokoma différent mokili makambo kotopesa motema esika kozoka oyo kwakisaka koyamba yo na baplesi mokili makambo. Très bien, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bagolo à Gladiator, Bobeta Baboko Nanda, téléspectateurs, Bazolanda Biso Boza Ebele. Nous sommes en direct sur Bosolo Télévision qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. Ngaïnde Sango Mokonzi. Vous êtes en direct en train de suivre. On va prendre une autre chanson à Bato Zonga. Ça dit, faire va gratter quelque chose. Torozwa pose Torozonga et puis tokota autoroute pour la sikoyo accord arena où ils le 4 avril et puis to le côte 16 parce que album bat pause la ngana boza ebele boza ebele bobenga nga sango mokonzi chef de poste officier de permanence nazali libanga o bato bamona gi pamba ngai nazali libanga o bato bamona gi pamba lakisanga bamona ngai lakisanga bamona ngai ngai sango nazali libanga oyo bato bamonaki pamba yango nde simbi ndako soko kwe likolo na nga okobukana me soki na mateli okotikala putulu naza kominyo naza moke me mpo sango aservir yo fo maboko mibale sango mokonzi sur 1 million bete eloko moko mpona nini lobekoki osala masebe mpona yango lobekoki osala mabe kolinga moto kaka ye moko moto akobwakisa yo na moto parolier sala dash webese mpe bikere lokuta mpona nini mavinga mosika pembeni ya motema te nakomi obanga mondokelo baki nasombela yo nzoka ezalaki obomanga vrema mondamu mama otanga nakobaki zengi mpona muna yo nga natikali mwana mawa ye naza kobanga mavinga ye pardon mavinga pardon ngana pangi eske obandi toute seule topoza na mbanda gobele ya bolingo na kanani tonditeka sokomi okenda susi ebotoli sante nyonso tu mama e tikelinga matanga na ndako ngai awa na we mavinga ipareke azalaka angelu ya nzambe batindaki sur le service aya kolibere motema na ngai lelo bongani sato asenga mbeli bakata mosuni nzoka ezalaki bwatu bangara eske ovandi tutsel topoza na mbanda gobele ya bolingo na nga nane tondi te za ntokomi okenda émotion dodo wechie esi eleki émotion ya sapoe esi eleki bamoni biso kaka jour moko bakomi otuna eske esi toboti libala ya sui baproje nyonso ezala preki poti ya boma biso ekoka kokontinue aliniso
Allez, on va prendre une petite pause, mesdames et messieurs. Gauthier Sey, dédicace spéciale à toi. Gauthier Sey. Les directeurs généraux, Gauthier Sey. Gauthier Sey. L'éthique news, Satsa Bayuma. Kotika la Bayuma Tante. Gauthier Sey. Gauthier Sey. Ami personnel. Lobo on a monté ma. Allez, comment. Tant à moi, tu vas déranger. Oui, la liste à bavard. Tant à moi, déranger. On a bandé non. Bateau va déranger. Tant à liste à bavard. Bateau va déranger. Tu n'as pas ça, non, bateau à Valère. Ah, bateau à Valère. Bateau à Valère. On a pesi DG Laurent Kachantal Mbote. On a pesi. Pardon, ma barre, on a beaucoup. Pardon. On a pesi papa Roger Toulou Kambote. Excellence Crispin Bad. On a pesi Mbote. Grand prêtre Gilles Alingeti. Papa na Perla. La fille préférée de son père. On a pesi. Mère Nabiso, Mère Santone, Mère Santone, Napesi Mbote, Napesi Papi Sylvain, Tarsis Sebo, Napesi Bangombote, Napesi Mbote na Jolie Kenda, Napesi Mbote na Fabrice Bebe, Niko Kabamba, Autoroute Tsango, Napesi Niko Kai, Napesi Tete Chongo, Restaurant Kenzo, Napesi Mbote, David Mangaya, Yafani Chis, Napesi Mbote, Fabrice Kitambo, allez, on va revenir. Deuxième partie, vous avez Christian Botenge, Stone, vous avez depuis Dubaï, Botenge, depuis Paris, vous êtes en direct, mesdames et messieurs. Papi Mandeke, mon ami personnel, merci encore une fois pour le travail. Touché TV Moro, Batebele TV Radio, t'es joué star. Est-ce que mon Isango? Je vais à ma panga. On va profiter. Mon temps, t'es dans la boulangerie à Kabaka, ma part. Si, vous avez raison. Attends, monsieur, bon, à Kabaka. Vous avez raison. Vous avez vu, vous avez vu. Ce n'est pas le BA. Vous voyez que justice fait la gang. Allez, tous allés en direct, Papa Bonnet.